15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bipo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano mukolole bandi awa bandi kobola nzimbote na bino banso mpe bandeli ya poso malamu na bino banso mba ebozi bongo libaku malamu ya kolanda bongo liso na biso ya mokolo ya lezo. Bongo na 15 minutes ya masano mukolole bandi ko antokoloba bongo liste ya ba le parpe na mo changement moke oyi salami na kati tokoloba la reprise ya championnat national auto bengi na mokuseli na photo tokoloba la clôture ya formation ya entraîneur ya licence D. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Bongo to fongola basango na biso moko le bande ko 15 minutes masano na ba le part ndenge na baki na mino bandeli. Esengeli ko eba ete liste ya ba le part A et bimaki bongo wuta posa moleki kasi ma changement esali maki na tina ete ndeko Vital Nsimba azwaki bongo ma blessure pe azali remplacer bongo na Ernest Lzolo oyo to puso mazembe. Ndena image pe commenter à 15 minutes masano totali sibino lisusu liste ya ba le part A. Sélectionneur national ya équipe ya RDC Hector Cooper auti kobimisa liste ya basani tuku mibale na mitano pona mikolo mibale ya yambo na tina ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Léopard Senior A bakokutana na ba Panther ya Gabon samedi ya poso mozali koya topé le 4 juin 2022 na ngonga ya 17h na Stade des Martyrs. Pe bakoyamba malisusu mercredi ya le 8 juin 2022 na 21h heure ya Kinshasa na Omdurman na El Hilal Stadium. Lokola elakamaki na boleki ya sélectionneur principal awa Ngoma Mokonzi Kinshasa na bobimia séance d'évaluation na comité exécutif ya FECOFA mwandambu ya basani oyo bazalaki na bokutani ya RDC na Maroc pona barrage ya Coupe du Monde FIFA babengami te. Lokola Cédric Bakambu, Dieu Merci Mbukani, Gaël Kakuta pe Christian Luindama. Pona Théo Bongonda aponomi te na ntina ya blessure oyo azwaki yenga ya le 15 mai 2022 na match moko ya championnat belge. Kasi Chancel Mbemba atikali po azwa bopemi pona maematali transfert na ye na club mususu. Boyei ya ba Léopard Senior A ekobanda o mokolo mwami tano ya poso e tozali topé vendredi 27 mai 2022 awa Ngoma Mokonzi Kinshasa pe RDC azwami na groupe I na Gabon, Mauritanie pe Soudan. Sika basani tukumi bale na mitano oyo baponomi pona éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 pona mikolo mibale ya yambo ya groupe I na Gabon na Soudan. Gardien de but Mpasi Nzaou Lionel, Siadi Nguzia Bagio, Kiasumba Joël. Défenseur Idumba Fasika Nathan, Tisserand Marcel, Monde Kozatu Kevin, Zola Kiaku Arsène, Djuma Chabani, Mukoko Amale, Ngonda Muzinga, Vital Nsimba. Milieu du terrain Bastien Samuel, Kaembedo, Ngoma Fabrice, Zemanga Soze, Mutusami Samuel. Attaquant Akolo Shadrack, Malangongita Ben, Wissa Yohan, Mouleka Jackson, Kizumbi Philippe, Kebano 15, Mecha Kelia, Okita Jonathan, Pebolingi Jonathan. Liste ya ba joueurs en attente. Lomboto Hervé, Issa Mampeko, Luzolo Nsita, Inonga Baka, Likonza Glodi, Pengandu Kayamba Joël. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Sikato le bela bongo championnat national o esengla kobanda wuta le 22 mai 2022 kasi yango ebandaki wuta mokolo malobi moleki topé dimanche 29 mai 2022 et salemaki bongo na RDC Mobimba mi pa yoape na Stade de Martyrs deuxième pe alonga ki bongo Sa Majesté Sangabale ndi na 3-1 nde bozinyo son na image pe commentaire kaka 15 minutes ya masano. Bozongi ya championnat national Lina Foot et Salemaki yenga malobi moleki topé dimanche 29 mai 2022 awa na République démocratique du Congo Mobimba. Ngoma Mokonzi Kinshasa darin club motema pembe akutana kibongo na Sa Majesté Sangabale nde ezalaki na Stade des Martyrs. Bakabwana kibongo na mingete misato pona deuxième pe mongete moko pona Sangabale nde. Esengeli koyeba ete bobandi eyelengelamaki pona yenga ya poso mosusu moleki topé dimanche 22 mai 2022. Kasi yango epusamaki pona
yenga malobi moleki topé dimanche 29 mai 2022. Kakane Bandeli, deuxième P, azalaki moto liboso ya kofungola poto na 8e minute na lisungi ya Christian Sundi. Kaka na mongete moko wana nde bakendaki kopema. Na eteni ya mibale ya lisano, baimania batalisaki ete bamilengelaki na ndenge esengelaki. Na kotia lisusu mongete ya mibale na nzela ya Jimmy Baindula. Ezalaki na 49e minute. P Junior Kone abakisaki lisusu mongete ya misato na 55e minute. Nde Sangabale ndepo na komi bikisa atiaki pe aye mongete moko na 76e minute. Ezalaki na lisungi ya Butoto Kamama. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Totikala kaka na reprise ya championnat national bandeko anda 15 minutes masano mpona kotalisa bino ete absence ya Racing Club ya Kinshasa tope RCK na Mukuse etalisamaki bongo na stade TP Mazembe kuna na Lubumbashi nde na suka na yango coach principal oyo ya Lubumbashi Sport Joseph Medan Tseka alobelaki na tina absence ya RCK. Nous sommes dans une compétition, c'est pas bon, on a fait combien de matchs par an, il faut qu'une équipe fasse au moins 35 matchs. Donc là déjà c'est une déception. Hein? Et puis deuxièmement, quand une équipe joue un match, c'est pour se réjouir du résultat. Nous consommons le résultat. Et ça sur le plan mental, ça nous régaillardit par rapport à la suite du championnat. Et ça nous donne un peu une confiance et une certaine personnalité aux joueurs. C'est une déception, c'est un manque à gagner vraiment énorme. Ça ne dépend pas de nous, nous nous sommes préparés pour continuer un championnat. Si les entités trouvent qu'on doit arrêter ou bien jouer, nous sommes prêts pour le faire. D'ailleurs, nous, au moment où notre équipe commence à prendre son envol, hein, et c'est à ce moment-là que les championnats s'arrêtent, hein, c'est ça qui déçoit. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Totika bongo ngoma mokonzi Kinshasa bandeko banda 15 minutes masano poto zwa boato tokata sika na ngambo ya Brazzaville pona kotalisa bino ete équipe ya Diable Noir oyo ya Général Jean-François Ndenge ezoko milengeli makasi pe na ndenge esengeli na tina ya kozongela place na bango na ba championnat africain. Nde coach principal ya équipe Diable Noir alobelaki na tina ya bolengelami na bango. Nali entraîneur adjoint à Diable Noir. Na uta Pointe-Noire. L'autre qui ça le staff technique à Sika. Donc coach principal na Samba na la coach adjoint. Ya solo to le batango biso to qui na mission ba conférer biso. To qui bongo to beta pour na deuxième place on. To longo musika to ko équipe là qui na 6 points sur 6 matchs joués. Donc 5 points sur 6 matchs joués. To sali effort. Les lots comme buna suka poto qui en Afrique ya mission. Nzambe mutambi biso tikuna na kasi au tika biso tenanza. Donc match suka ya décisif. Mais les autres dépendent quand na biso te. Biso peut aller cause le résultat banina to beta match en le même jour, même heure parce que toi ba point ndenge moko côté ba siko na le rôle. Mais nzamba ko sunga parce que mosala to sali chi lelo na motivation na bana na kanisi que to zo beta poto zonga na Afrique parce que ya lindenge culture à équipe, faut tango yaka va exiger, faut beta coupe d'Afrique, faut beta coupe d'Afrique. On a en jeu nani a match, ba bouleverser calendrier, ba tinibiso na ba stade différent à Mboka. Connaissant que politique à Mboka na biso ezo salama ke ba tiama ba infrastructure na ba département. Donc alors tozo kota na département pour na ki nkala côté pe mo konzina biso Mboka to biso terrain ki to kuna. Biso to beta match kuna ba misis ni bango ndo ba beta wa. Awana Kintele stade besoin na simana. Biso to se déplacer au moins to beta 40 minutes de route à Awana pas. Contre équipe. To beta na GST. C'était Bali en ce moment si Bali en 5e position. Biso to lobaki depuis tant au toilette to lobaki ba match tout pour na biso eza final. Donc ko perdre match na ndenge to comme yali moins difficile to lobango. Sachant que le football a un résultat misato, mais biso tozo que ne pas un résultat on est positif. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Sikatolo bela bongo formation
ya licence DNAC oyo salimaki bongo na amicale ya Tchango. Esengeli koyeba ete malakisi ya entraîneur ya licence DNAC oyo bandaki wuta au mokolo ya le 9 mai 2022 yango esukaki bongo le 25 mai 2022 na centre Don Bosco na salle Marie Auxiliatrice Lupai Wapi, directeur technique national na kombo ya Joseph Mukeba, président Chamala pe coordonnateur ya amicale ya Tchango balobelaki na tina ya clôture ya malakisi ya entraîneur licence DNAC. Les encadreurs au niveau provincial, au niveau des districts et au niveau des ententes. Quand ils auront fini, je crois qu'ils les passeront chez nous pour approbation. C'est alors que ça sera publié de manière officielle parce qu'il faudrait que la fédération y mette sa signature. Une très belle session parce que nous avons pensé commencer surtout avec les entraîneurs de jeunes. Jusqu'à présent, beaucoup de formations ont été données pour les entraîneurs qui s'occupent des adultes. Mais aujourd'hui, ayant compris que le football, d'abord, c'est la base, ce sont les racines. Vous voyez, on a réuni plus de 90 personnes qui sont tous des entraîneurs qui s'occupent des jeunes. La première session concernait les enfants de 6 à 12 ans et les entraîneurs ont compris que ce qu'ils donnaient comme entraînement était faux. Aujourd'hui, ils sont sur la vraie voie, sur la bonne voie et nous pensons que cela va apporter beaucoup de fruits dans le football national. C'est parce que la carte n'a pas eu au moni belé ba photo ba zozo nangai mingi bazaki ba joueur nangai. Bazaki ba joueur nangai lelo ba komi ba entraîneur. Oyebi dans la vie, il y a pas na lobaka, il y a pas un meilleur cadeau que de donner une bonne éducation, une bonne formation na moto zolinga. Bazo pesa bango formation pour bango aller tout. Ba pesa formation na base et pas na bango na bano bazako encadrer. Maman na tana sengo mingi. Tozo continuer na bana bazo mona na bilili ndenge bozo zwangai ba moni ndenge makambo zo salama ko batika na ndako baya parce qu'à un moment donné c'est l'exigent pose à l'entraîneur au téléma ba ko sengo mukanda ola kisa papier ozaki formé wapi po ata oyebi pédagogie ni ozana ngo po ola kisa bana okona sima oko sala ba erreur rebelle bazo canaliser ba connaissance na yo oyo ba pesi yo na oyo poza kanango pour transmettre ngo malamu que tout le monde vienne ceux qui ont l'intérêt à ça. Nous remercions le directeur technique national, Nandé Basali, Bisso Favre, à organiser les sensés pour ceux qui ont baboya kamelo mongo inga salamati. Et deuxième, nous remercions ce instructeur de disposer batana bango pour presque 2 semaines. Il y a aussi comme na bango activité na bango pour na roya kosunga biso awa. Et en plus, nous remercions le sous basango na biso ya do Bosco pour disposer cadre pour na biso pour na matela na malamu en plus na ba séminariste ndé ba juif vraiment ba se donner corps et âme ya ko apprendre vraiment c'est en tout cas toi vraiment nesengo makasi 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo. Toti kalakaka na malakisi ya licence de pona kotalisa bino ete moko ya ba formateur pe moko ya ba participant ba lobelaki na tina ya malakisi enande bezu yango na image pe commentaire kaka 15 minutes ya masano. Formation na zaki très importante pour mingi oyo moni balati bilamba ya jaune mingi bazaki na formation te ezamba la liboso baya kozwa formation pe ba assiduité na bango sepesaki biso mingi na monique sikoyo tango to ko lancer bango sur le terrain ba ko sala mosala malamu po ba ko encadrer bana na biso ba futurs joueurs oyo tozana bango besoin na pona école na biso en tant que formateur na sepeli nazali na elikia ke ba formation boye ko sala lisusu na mikolo mikoya pour te ba zwaki temps ya koya na formation yote ba profiter pe nango pe to na nelika ke to kende pe na ba province parce que kuna carence mingi ba entraîneur ezako zala faut to kende po na ko sala formation na bituka mususu pour te ba entraîneur to former kendo former ba joueur na bisika nyonso to ba ko zala liloba nangai ko zala ka liloba ya malamu na sens que nakala to zala ko pesa la leçon en football sans connaître la méthodologie, connaître la spécificité, la caractéristique, la partie entraînement et quelles sont les règles où ils allaient pour un entraîneur face à
mais à partir ya séminaire oyo tomoni ke mingi oyo tozalaki kosala ezalaki mwa mingi na désordre, mais à partir ya séminaire dete na laksi biso les différentes parties entraînement, ba caractéristiques, ba approche pédagogique et ba spécificité oyo tokoki kosala pona ke topesa bana leçon malamu ya football. Formation l'équipe penza makasi mingi, pourquoi? Parce que tosali ba évaluation ya kosakana te. D'abord tozalaki sur terrain, tosali par groupe. Toyoko sala évaluation individuelle, toyoko sala évaluation écrite, ce qui a fait que tout seulement des exercices belés et permettre biso sur thème ya football, yango permettre biso lelo tous à la fière tout le baguette tous ali bato o tous soit na licence D fédérale ou licence C fédérale. Na lokasa et ya clôture ya formation ya entraîneur à licence D na CND to ceux qui si bon édition na biso ya 15 minutes masana moko alelo lokolo ezali mokolo ya suka ya mois de mai na ko sukisa yango bongo te sans que na souhaiter joyeux Noël na maman na ngai Cécile Poussitila oyo azali bongo ku magister donc ba été bango ba fêta bango Noël le 25 mai nde na souhaiter joyeux Noël na maman na nga bongo na boyende to sukisi bongo édition na biso ya moko alelo ezala ku bino Christian Balinda pona compte 15 minutes ya masana nde to kutani bisusu mbala ya sima. Yeah.